Bonjour. Mbote mingi na bien situé bolinga comme maman Eliane Nitu. J'espère que voilà mouki bien. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa azoba television kimia ezali. Merci mingi na bien situé bolinga comme maman Eliane Nitu. Merci mingi na bien surtout o bosepela kana maman Eliane Nitu. Merci mingi na bien surtout oyo bozali abonné na Eliane Nitu TV. Bino oyo bolinga wa bino ndeko. Votre deuxième maman. Maman Eliane Nitu, la reine mère, appelez-moi Kimia Kiankak. Liko na bobakisi maman Nitu beto. Tala ndenge na boka litama loko maman Denise Mwachika. Na lobaka siko oza mutakanda kotala ngate po kosepela no na ngai te. Somo po oza fanatique révolté kotala ngate po kosepela no na ngai te. Somo ko oza mutu ya keto, motema bololo, motema ngai, motema likunu. Wana kotala ngai te parce que ngai na mutu esengo distributeur de la joie nga naza mutu esengo bomona vandi nga nazala nga mutu esengo et puis nazalaka vrai nde bomwenga bo nazalaka vrai. Voilà toko solola na yeto solola mwa mukie nga na bino ndenge tomesana ko solola pona bato baotala nga na mboka mosusu biso tozali na mboka babengi France. Maman Eliane Nitu nazalaka na France. Makambo na oloba mingi concerné mingi batu oyo bavandaka na poto. Boyebi ke tangu tolongoka na Congo, tangu tolongoka na Angola, tangu toyaka na poto, toyaka na but ya koluka. Toyaka na but ya koluka. Toyaka poto pona koluka vie. Parce que Afrique, tokolobaka Congo te, Afrique mobimba. Biso nyoso toyeba ke vie malamu ezalaka wapi na poto. Alors, koya poto eza facile te na mutu nyoso tu. Ndeko so zamba na liboso na kosenga na o s'abonner na Eliane Nitu TV. Après avoir ko s'abonner, activer cloche de notification pour qu'on soit notifié à chaque fois que émission ya sika. Et quand na chaîne na biso po orataka ba émission te. Tamu tokomaka na poto tobokaka o tobiki tobwaki ngunda pona koluka mikanda et permettre biso toko kovanda na mboka mwa bapaya parce que eza mboka na biso te. Mboka na biso pa tovanda ka toza na mukanda te oza epa na yo. Mais awa yokoza ka mboka na biso te toza na eloko babengi identité oyo mundele apesaka biso. Kasi identité wana mukanda wana epesamelaka na mutu nyonso tuteka dikuti kotak bapesi yo mukanda. Eza na ba o mususu pe bato bazwa pe grâce ba uta na openza Congo na cadre geta mususu mobile yaka avant na poto tango akiki Kinshasa abali mwasi azui mwasi amemia ye na poto omona mwasi ye na mukanda soki mobali aza deja na mukanda ya bana mboka ubia soko atikaki mwasi na bana asali regroupement familial ainsi de suite bato basaka nini okomona baye o bango nde bayaka deja na mikanda koya pe poto ezalaka jeté ezalaka penza mutu lobiki na tiki oyanga baboti na tiki papa na tiki mama na tiki bandeko na nga bamusu pe batikaka bana kena kende na kendo koluka. Alors, si tu comme na mboka poto, ce qui yokomaki avant, et kozoki mukanda, opesi nzambe merci. Mukanda ngope mingi tokuta kango ana poto. Eza batu mukio ba utaka nango na Afrique, mais to yaka ana poto tokuta naka nango ana poto. Et là on a koyebisa bino lelo ezali lisolo o ndeko awoti koyebisa nga ebisinga yango na ko solola na bino bandeko. Na yako so na bino. Ya bozuma nazoba makambo ya mikanda nazoba makambo ya kosa nini ya koya na poto. Ndeko moko wa mwasi abengi ngai na kolela ay maman Eliane Nitu na bengio na na pasi azolo bananga voix eza ko trembler eza ko lela bi maman Eliane est-ce que kozanga mukanda na mboka oyo eza lisumu na tuni pona nini abi eza na mama moko bayebani na ye mama wana bayebani na nzela ya église mama wana ndenga moni jeune fille bato aza na kati église lokola ya lingaka na ye musala te ayebisi na mwana mwasi oyo ke lokola nano zwi eloko no ya nzoto te oyo tobengi mukanda nakoki kopesa yo oyo ya ngai okende kosala musala okokosala musala ya bi mama toyaki koluka nakokate ndenge nini
alors na kopesa mukanda nanga okende kosala ezalaka bongo tosala toyebi biso so bana poto toyebi ke ezalaka ndenge wana surtout biso na France na bamboka musu na yebi te soki eleka ndenge ni na bino mais biso na mboka na biso oyo en tout cas omona ke ozokende musala te opesi muteloko na nzoto azosala nini aosala nango musala akamati apesi abiki mais ndenge ozosala na eloko na nga nzoto mama na abiki soki bafuti 1000 euros na bando 100 euros bafuti 1400 na 140 bafuti 1500 na 150 bafuti ainsi de suite bakolo mikanda yana bamusu bazoka 10% yana bamusu bazoka 20% bamusu bazoka 30% bino bandeko botalanga surtout na France boyebi ndenge nini makamango elekelaka alors mono ya mwasi abili kambute mama na banda kosala akomisi musala abandi kosala tango abandi kosala mbongo eza kolekati soki mbongo eleke na konti ye mama kolo eloko nzoto akamati apesi mwana wana mbongo na ye soki eleki apesi mwana na biso wana mbongo na ye me kopesa ngo ya mbongo alobi mama kopesa ya likukuma oyo kake likukuma soki mbongo eleki mama oyo kake na buki mukongo nde babake chambre femme de chambre buka mukongo mama naza nano na 35 ans mama na buki mukongo nazo buka mukongo mama soki bafuti ngai 1400 mama na opesa nga kaka 1000 azu 400 nzoka ne bande toyokana kibongo te toyokana so bafuti nga 1400 abando za 140 bafuti nga 1400 mama azu 400 apesi nga 1000 wana na mwa bibandeli nanu so bafuti nga 800 mama azu 300 apesi nga 500 so bafuti nga 600 mama azu 200 apesi nga 400 parce que efuteli wana ezo dépendre na chambre boni osali ngai pe lokola naza nango te nasala nini nazokanga kaka motema comme kaka kolo eloko azosala bosiko na osala nini soki pe natiki mosala yango nakozwa pe mosusu wapi mpona nasala nango naza nanu nouveau veni nakozwa mosusu wapi nakanga kaka motema nasala entre temps mama nafutelaka chambre na ndako ya mutu boyebi kaka boza bato poto boyebi ndenge ezalaka nafutaka chambre na ndako ya mutu mama Eliane so na bisika mutu botala mama nda apesa nga babi mama oyo aza mutu ya mabe tika no musala ngo nazoba bon soki na tiki na osala ndenge nini nasala kaka alobi mama na continue kosala musala asala nga ka ndenge asala kanga wana mama Eliane oyo ekotungisa susu bomo na ngai eza nini ya nanga mobali azalaki na Maroc po aluka nzela koya kotoyo ndenge Maroc oui na Maroc ya nanga mobali azalaki na Maroc koluka ka ndenge kobundana ndenge nini nakoki kosala nini koya koto boyebi ka ndenge tobundana po na oya poto mama oyo kolo eloko nzoto batamta mabe to saka koma maviki to saka koma maviki mamango ba problématique ba maviki to saka koma maviki ba problématique ba to sungi ba to ba séparation na ba vie ya bato ba to ba mitema mabe ba saka ba maviki so mo ngamta maviki kaka to saka koma maviki mama oyo maviki oyo mwana oyo ndeko na yaza wapi na Maroc azosala musala po asalisa ndeko na ye po ndeko akoka koya Maroc akoka koya alanda biso awa na mboka biso tozali mwana alobi mama Eliane 6 mois o nasalaki ezalaki ke soki na 1400 azui 400 na 800 azui 300 asali bon pendant 6 mois bon oye ko banda mama eke na mama na hebisio mama na salinga boye Maman Eliane. So il a eu 1000, a eu 500, personne à 500. Et puis pour personne à bon, on a été, mobile n'a voyagé qui. Mobile n'a qui est na carte. Carte n'a pas zongité. Tant qu'on peut ça 500, à peu sur 300, à peu sur 200, à peu sur 100. Na sali boye. Ce qu'on a kosala ndenge nini. Na kosala ndenge nini. Na ebise bandeko ya nanga za na Maroc mama ya nanga za place à passe il faut na sunga yembongo eza muke entre temps pene na za bona tiki pe mwana na Congo il faut na tinda kambongo mwana kolia pona classe mwana soki pepe na mwana mama Eliane na ebise mama oyo kopesa ngambongo kaka matata o kaka
mbongo ndenge eza wana na pesi nanu 400 oyo parce que impôt elekaki bakatinga mbongo entre temps zwaka mbongo bakatinga mbongo na impôt donc ko mobile nanga voyageaki nyonso naka lokuta o mobile nanga kendeki na carte yebaki tekezaki mbongo na ngai te mobile aseleki mbongo nyonso naka ka lokuta na lokuta akosa ka de gauche à droite kokosa na kokosa eye kosala ndeko ne wana mobali wazaki na Maroc abeli akufi abi tango ndeko nanga azobela nazo sala mama nazo sala na sala penza na sunga ndeko nanga toza famille ya pasi kaka nga mutu ya liboso bota na âge ya 35 ans na ye poto mais libota na biso mbata mutu moko za na poto te nga mutu ya liboso na komi na mboka babengi poto ndeko nanga na sali makasi tina tindaki ye na Maroc pona ko benda epa ya koto to komata mibale to ko kosunga libota na biso mama nitu lokola ya nanga banda ko bela na bandi ko sala mingi na sali penza mama na sali 1800 ora penza ke na mi bomi komi boma salaire à 1800 leki mama Eliane na ke ne pas ma vie ki wana mama mbongo lelo lobi lelo lobi na ngapse ya nanga za malade alobi be excuse la nga mobile nanga za te mobile nanga voyage ki akendaki na carte aya ya carte mobile akendaki na carte yo za mosali bala te oyibina makambo mboko ndeza la te mobile akendaki na carte abi mama o nde kolela motema ya nanga kufa te ya kufi na Maroc na bengi ma viki wana na bengi ye ke mama banana bande ko sengo mbongo oso pesa nga mbongo te 1800 mobimbele kaki mama zo ata 800 pesa nga ata 1000 na sunga ya na ngai okwa wapesa ki mbongo te bandeko ya zo ki traitement te ya kufa te ya kufi abina benga ina zo lela na bise mama omoni ya na nga kufi yo ka réponse ya mama oyo bongo yo mutaliboso kufeli mutu biso surtout to kufelaka yo zo mutaliboso o kufeli mutu biso nyo surtout to kufelaka wa mutaliboso te boso ya na kufinga na sala nini abi mama me mbongo 1800 lekaki mama pesa ngata 1000 muta kufi ata 1000 na kunda te ebembe pona bon moyo pesa nga mbongo te na suna kunda te ebembe abi mama Eliane mama wana apesa nga kaka 300 euros sur 1800 na salaki 300 ka yango apesa kinga abakiseli nga pasi likolo ya pasi mama na defi monga ko defa baninga oto zalaka na bango ndenge tozalaka na baninga place na bande ko vanda bamoni pe ya kufi na sel pe matanga na bande ko futela chambre na ndako moko boye tout ça baninga ba connaissance oya pesinga moi 30 moi 20 moi nini bande ko nanga ya na ngai akunda makana na Maroc wapi mbongo nga na kozungu sebembe na Congo ya akunda makana akunda na Maroc mama Eliane oyebi pe mboka wana ba musulman ba kufi na tongo ba kuni na après-midi soki ndoko zebembe ke nango kinde ba possibilité ko zezate pasi okaka pasi sikolo kwa pasi lekaki ngai lokwa mama ozo nyokola ngai na likamba mukanda po eza ya ye na eko benga ye mama naza na matanga ya na nga wana nebiso kwa zokubela kufi mama pesa ngata mwa quelque chose pona ni yoka réponse pona nini bino batu bozanga mikanda bozalaka boy wana réponse à mama viki wana pona nini bino baye bozanga mikanda bozalaka boy yo na yebiso ke mobile nanga voyage ki akendaki na carte na benga mobile nanga zonga yepesa nga carte pona peso mbongo yoka réponse ya kolo mukanda réponse apesi mutu aza kolela yaya na ye tiki bango yaya oya longola ki na Congo akomisi yaya tina Maroc po yaya ya ana mikili ya poto malchance liwe kuti yaya kufi mais po pesa ta mbongo mwana kunda te bembe asali ye boye mwana zo continue ko sala musala lokola abande ko sala musala do ba salaire malamu
Aïe maman, ngana banda ko sa jeter na musala. Ceux qui nazo sala, ba air supplémentaire, ba chambre, nazo sala pour na biki na moi na Congo, nazo na papa na maman na Congo, nazo ndeko na Maroc, na mi boma kaka po ceux qui ndeko na wana ye, akoya ko epole nga ko sunganga, to ko koma mi balé. Na kokoma soulager. Yo na banda ko mi boma maman na 35 ans. Yo na banda ko mi boma pour na musala. Alobi maman. Ta na moni boba pinga ba pesinga maele ba bitala. Lokola zo peso mbongo na yo te, eloko yo ko sala. Kende ko tika ribe mususu na musala na bino olo ba ko changer banque kende ko tika ribe mususu pesa ribe mususu luka ka likambo ko bisa ba pesa kama ele nene ko sala mama moi sana kamati azui ribe mususu apesi na banque abitemo apesi na muto apesa ke musala po muto apesa ke musala ayeba ki na yake elo anzoto eza ngo ayete abitala ngai na changer ayebise pe vérité lobi nde na sala ka boye ko lelo kwa nzoto apesa mbongo na mindondo mikakatano makasi yango na na ribo yo sanini otinda no mbongo koto ya pas de souci pesa bobi pe bandibu pe nde bazala ka biso na bango ele kaka bien abi mama premier mois depuis changer ki rib kolo elo kwa nzoto mukanda amoni mbongo ele kite abenge osalite ya tunepona opona mbongo ele kite. C'était moi, on a salité dans le mois prochain. Ah, il faut ça, hein? Il faut ça, là. Na osala 3 mois, 3 mois, wana mama. Mbongo, comme ko le kawapi, côté na ngai, côté na pesa ki rebu mususu, mbongo ele kapa na ete. Tangu sikoyo, ayeko zwa, ba de pay, ayeko mona, donc moi no yo, asalaki, sa ki ngana yeba, ka asalaki, ayeko benga lobi yo bande ko sala olobaki na ko zo sala te ndenge nini mbongo elekite ya bite lokola yo opesa nga mbongo te na ba pasio ba situation na otukutana nango yango nanga na kote ki ribu mususu kuna babandi ko tinda mbongo na ribu mususu me ba 10% na yo ngai na kopesa ndenge to yo kanaka na kopesa yo wana eza problème te yo oselinga boye pona nini yo yebite kinga nazoki crédit ya mutuka nazoki crédit wana nazwaki il faut na futa nanu kutu crédit nanga combien ça na 2 ans te yo ki ko tika musala abi mama na sali na mukanda ya mama wana presque ba 2 ans malgré zonyo kolanga mais na osala ka pona passe nanu kutu te akende ko zo crédit pourquoi parce que moi soyo fiche de peine ezaki costaud. Alors ba 1800, ba 1700, ba 1500 abanda ko najeka wana lobby. Et permettait que na ndeko ya moi si akende ko zo crédit ya mutuka. Abimise lesko vérité que ngai crédit na ngana komi ata na katikati te yo kende ko sala nga boye pourquoi osali boye. Il pas penser raison mais parce que aux autres personnes été bino batami kanda abandi ko abia finga yena modèle moko abina tseka ngabi yo pozo abina tseka la téléphone nazo kanda zo finga nga na bandinga tozaki na bango na ndako bazo yo kaka ndenge a finga ngai tango asili na bine ka merci mama mbala moko yena kanda wana maviki na kanda wana akamati asali courrier na musala ke a démissionné pour mbongo ile kasusu e pa na été mavi ka sel courrier ka démissionné mbala moko ndibu wana mandeko ka na mono lokwa be kili kamongo ayebisi mona bi kolo lokwa komi ki asadi ni a démissionné yo pe musala esila ate musala esili po démissionné mais soko kozelo kwa toto muso ye nango problème ezate na kuchawa na boîte ote na kuchawa na boîte mususu bo bango ba bakolo makambo wana ya wana na ko yebisa na mama Eliane o talisa batu pasi o biso ba ina tozu mikanda te toza nango ya wana o talisa bino bandeko bandeko nanga mikando tokuta kampa mundele tokufa ka pe totika kango pona nini konyokola mutu boye pona mukanda pona nini konyokola ndekono pona mukanda mutu pe boyokani na yepe bien balobi te ke so mutu asa mukanda na yo bapasi na onyo so ekoma na nzoto na ye
po yo moko ndenge oza wana soko olingi kosala te po olingi konyokola nzoto tosala te yango pesa eloko nona moto mosusu asalela yango ntango moto azosalela yango boyokani ozwaka mwa 10% na yo to 20%. Zwaka ba pourcentage na yo pesa ye quand même mbongo na ye po eza nzoto na ye azolamuka na ntongo po akende mosala na ntongo malili ake mosala na ntongo mbula ake mosala na ntongo moyi ake mosala. Toya mpe na mboka 4 saisons bandeko boza na motema mawa boza na motema mabino bayebonyokolaka bato boye ko boza na motema mawa bandeko boza na motema bolingo s'il vous plaît boza na motema ya mawa. Mabe nyonso tosalaka futa maka ana sa moi nyonso tosalaka futa maka awa nyonso tosalaka ya mabe okoyeba te okofuta ngo kaka vandi wa na ba toujours que émission na ngeza pona obebisa te kasi ça rapona ko bongisa yango na hotel sana bandeko obozo talanga soko oyebiki opesa ndeko na yo eloko nzoto kende kosala konyokola ete poko lela Bible lobi malédiction sans cause n'a pas d'effet même malédiction avec cause ezaka na effet pourtant mutole nzambe na ngai nzambe tala nzambe mona tala likambo nzambe ta ona salaka azwaka mbongo ne tala nenga azosalanga nzambe ayoka ka losambo ya ba geste bandeko nzambe tomonaka ete mais nzambe a exista ka bandeko na ngai tozo mona ete me aza ko existe to sala keba to tika ko nyokola ka baninga eza malamu te mutu abota mana mukanda bana babota makawa oui baonde babota makana ngo pe soki moboti naza français mais so moboti naza résident immigré akobota manango te mona soka abota mtina age 13 ans d'asengi pe oye nde basengele pe mukanda to sala na kama bebo ite bandeko makambo na mikanda oyo eza makambo apasi mambo apasi mingi likambo na mukanda soki mutu ana mukanda te anyoka makasi azomona kaka keso nazo mukanda bapasi na ngani sosili nzo aso mukanda bapasi kosila te mazuka identité na mboko azovanda bapasi kozala kaka mais soki azana nango te esaka motema pasi so mutaki musala yo muninga ki musala yaya so azumi 500 zo ata 200 pesa ata 300 po yo vandi na ona ndako ye mutu azonyoka maza 35 mukongo nyonso ebukani ezosala pasi mukongo ezosala pasi mukongo ezosala kofinga pe mutu ke yo za mutu liboso okufeli yo mutu liboso okufeli te biso so tokufelaka na biso za mutu liboso te mama na mbonga moninga ti so babima modi oyo eza malédiction avec cause wana ekomi kimoyibi eza kimoyibi escroquerie moi ça bongana escroquerie te moi ça bongana kimoyibi wana te eza kimoyibi ozo yiba mutu oza ko escroquer mutu po mukanda na yo moka tellement yo mokendo sala te pourquoi kendo sala te tango pesi moninga escroquerie na mwana mwasi eza mabe bandeko so tooloba boy eza pona bato bana bizaleli wana batika soki opesi moninga eloko na nzota salela pesa epe mbongo na ye soki omoni koza escroc bapesa 1500 olio ozwa 150 ozwaka si 200 pesa 1300 konyokola mutu eza mabe surtout likambo na mbongo esilisaka mutu valeur yeba ke ntango ozosala mutu ndenge wana lisolo na yo azobeta ngo partout ke nani maviki tika maviki nasala na eloko na nzoto maviki asalanga boye maviki azaki apesa nga mbongo ndambu azopesa nga imbongo te suka nango akekoma lettre kuna basani ke adémissionné na musala eza sango kitoko ta eza sango ya mabe eza malamu te ce n'est pas bien tout le monde a battu bambon ya nini ya avec intérêt tant aux humains avec intérêt pesa avec intérêt de boyo kanaki ce qu'on peut avec intérêt je comme tina ezozala mabe c'est pas bien je comme tina internet bambon avec intérêt na psiki mbongo avec intérêt zo muselinga avec intérêt na ngai te nyoso wana eza bien te surtout pona bana basi kitoko te eza malamu te bandeko voilà elo nga to sona bino yango wana bandeko nanga tango sozu likanisi ya mama oyo ya kopesa mwana ezaki po exploiter ezaki te po asalisa non apo exploiter kaka aka na besoin ya nini basala na eloko na ye a profiter na ba depay a profiter ndenge azoki bazoki mutuka na ba depay ya mwana wana esalisi siko yo motango vandi boye oyoki kanda o démissionner pe na musala wana kasi nzamba sepeli na kasi nzamba sepeli soki mwana nanda asaki mabe wana nzamba kosilikela mwana wana
mais yo lokolo pesa mwana bato mbongo te kaka mobali nanga ozosisa pe mobali na yo valeur ozosisa mobali valeur mobali nanga azwaki carte ya sonite moto osenga mbongo na ye mobali nanga azwaki carte asalaki carte wana mpo wana ntango yaki bakarte eza komisilisa valeur moto fo batela dignité na yo dignité batela eza komisilisa valeur oza lokwa moluba avantage ata na eloko te na poche maa na lolendo na poche na nanga na eloko te mena na lolendo ezali ata na nango te naza na lolendo nanga za lokwa moluba o moluba avantage na poche eloko te me lolendo na nzoto mais za te dignité ya moto basomba te eza kobatela dignité kobatela personnalité tozo batela dignité azo batela personnalité na ye c'est ça babetaka lisolo kaka banyongo moto asali na mokanda mbongo opesa te siko ntango obeta lisolo na yo maviki ndenge aza na nasala na mokanda na ye te mama mbongo naza kozwa te na mal chance akuta pe yo posa na nga pe na sa comportement na azaka bongo nga pe na saka na mokanda na ye mbongo nazozwa te za kopesa ngai te ngai pe déjà so bato mibale misato bakoma obeta lisolo na yo bongo ezosisa valeur yango ezaka motu mosu ata olati ndenge nini ata olati otango na voiture ya kitoko ata obandi na bijou banda awa tina se mais ntango oza crédible te na makambo ya mbongo oza na valeur te ntango oza crédible te motu so atali oka boye babijou na mpe kaka adefaki yango kodefa afuti kaka te boye sipe wana mpe adefaki afuti te valeur eza te yo zokanisaki baotelanga boye baolulanga nzoka baolula te bazoseka yo bazoba soki tayebaki tika kitoko te bato nyonso baza na mboko ezala so moto aosana eloko na yo déjà boyoka ta mosusu 10% ta mosusu boyokani 20% 30% ekomi mpe ebele soki anisi moninga azobuka mokongo asala boyo koprofite na badepay ntango akotika mosusu okolia ba 500 ba 600 meme ba 900 ba 1000 okolia mpo anini konyokola baninga boye mpo na nini oza pe mama poni konyokola bana baninga boye vraiment ce n'est pas bien bandeko voilà nangaki kaka toswana na bino bizalela boye fo kotiki eza malamu te moto oza na lolendo ya nzoto zala pe na makambo malamu lolendo na yo ekende pe na makambo na yo pe ya bien no batiako boye ce n'est pas bien ya malamu te lisolo eza ya lokuta mais soki eza ya solo eswaka ndenge siko otalinga boye maviki ndenge siko mwana alobi likambo ya mbongo na ye ndenge oescroquer bambongo na ye nyonso bongo wana eza escroquerie te epuis ntango ozotia kaka mobali nanga azwaki carte mobali nanga akendaki na carte mobali nanga abimisaki mbongo mobali nanga boye mais osilisi mobali valeur de A à Z osilisi valeur mpo mobali na yo soko ayebi ke yo osalaka te ayebi ke moto asalaka na eloko na yo sikoyo soki mbongo eleki ye mobali na yo azwi mbongo seke mobali na yo mpe sans valeur mpo mbongo wana mpe mobali na azozwa ayebi ke eza ya yo te eza ya nani ya moto azosala na eloko na nzoto seke na yo na mobali les oiseaux de mais en plumage sikoyo nani asisi valeur ya mobali yo nde osisi mobali na yo valeur parce que kokopesa ye mpe carte wana te ke zwa carte kende osala boye aussi longtemps ke oyebi ke mbongo eza ya yo te mabe makasi mpona lelo tosukisi wana na baso za moto akanda kotala nga te mpo osepela na yo na nga te soki omoki osepeli na émission na kosenga no olike na kosenga na yo opartage so mpo oza na commentaire akotya yaka mpe kotya commentaire. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba anu benshene bana betu bonse nzambe auchokole. Bonne journée.